Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Toye awa biso ko lancer Kinshasa Bopeto. Ko rappeler pona loba ko lancer, peut-être c'est trop dur puisque banda kala esengeli mutramuta ba gouverneur Ngobela mitindu ni la ye nango. Mais nazo mona net pombo kango neto mesa net mikolo eza ya net te. Esengeli mutu na mutu s'impliquer na likambo balobi Bopeto na lopoto balobi salubrité. Yango bomoni équipe lelo ebandi na DGC. Tronçon oyo ko banda DGC ti Gilfe. Commune na biso eza munene. Partout nzela nyonso esengeli to sala. Est-ce que gouverneur Ngobila akosala nyonso? Te. Bourgmestre akosala nyonso? Te. Salubrité wana etali yo journaliste. Etali bino be bana ekanga, etali pe bapinga, etali biso nyonso. Eza boyete. Mais ka moi pasi ezali ke soki na tuni ba oyo boyote bisalela biloko kosala musala ezate. Mais sikoyo soki biloko ya kosala musala na ndamu topesi tokosepela lisusu te ke commune ya biso Ngalema meza salite. Commune ya Ngalema eza commune phare. Lokola to na ngomba mutu nyonso amonaka biso. Soki bino bana siko boyebi valeur ya Ngalema te. Biso batu tokola wa soko za na Ngalema eza lukumu. Mais bino moko bakola mboka boko mona ngo te, Ngalema koko zala salite te. Ngalema koko zala salite te. Mokonzi ya Kisasa a partir ya le 3 alobaki ye moko akokita terrain akolakisa ndeni Bopeto ngo akosala biso nyonso akolancer tokosala musala wana. Mais avant ça, on a passé 2 semaines, 3 semaines, pour moutrer moutoyer baké, ce qui a été kaka, libosa boutique na ye, foule mon côté, papier mon côté, chaque magasin, et sengeli ezana poubelle. Baka niveau wana nyos. Gouverneur a cause malaria te, ezan de passe ya biso moko, ozote na kati ya caniveau, ozolia na kati ya caniveau. Ba bénéfice wana milekeli nyonso soko esili ale oke na pharmacie okomi na ndako okuti mwana fièvre wana osa musani ni o tourner na rond-point mibeko esengeli to tosa so mutu amoni ka kotosa na mibeko ya Ngobela te malamu alongo na Kisasa so mutu amoni ka akokoka na ye te po bato nyonso bakokaka te bana biso ba jeune baza awa abandi na section mathématique akoki na ye te akene na social akena pédagogie mais l'herbe pesi mibeko po o ezamboka ya mibeko o ya moni akotosa te na malembe nyonso aluki esika no mususu mais na commune Ngalema te pe ba commune zo kokende te puisque mibeko eza ya commune 24 commune ya Kisasa yango bomoni ka mwa ndambu ya échantillon na biso bakoya bakosala musala mais musala wana bakosala continuité eza ya biso nyonso bakozala permanent te. Monsieur Nani, commandant, chef de la localité, beaucoup recensé bâtiment sous bâté cacao. Chef de la localité, commandant, beaucoup recensé bâtiment. Toko recensé, tongo etani, au coutu papier, au coutu foule, magasin on est kangami. Comme ça, à la place na ko funda, yo,
puisque ici la kofunda esika mibeko ewuti ezana po bopeto soki tosali makasi wana te tokotikala kaka bongo mboka ezalaki esengo ya koya Ngalema ezalaki esengo ya kovanda mais sikoyo tokomisa yango poubelle te eloko nyonso esilaka comme on dit en français toute chose a une fin sikoyo suka ya salité c'est vrai bokokobwaka mabanga mais tokokangisa tokobwaka wapi toyebi toza komilengela mokonzi ya service ya salubrité tozobunda totala soki eloko bakuti yango na porte ya boutique na yo sachet eza ya kokanga malamu na banza bato baza charge ya koleka bato apusu bakoleka bango bayebi esika nini bakobwaka yango donc vraiment eloko ya monene toyeli nde yango wana eza na bana Ngalema mosusu bayokana na bango lingala bien te eza na bato mosusu bakolanda biso bakolinga to limbola bango na lupoto. Ce que je viens de dire à la population, c'est quoi? C'est l'application des décisions de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Ngobila. J'ai vu des banderoles dans chaque coin de la commune de Ngalema. Nous soutenons monsieur Gentilin Ngobila comme gouverneur. Nous le soutenons comment? Le véritable soutien, c'est d'obéir à ce qu'il dit. C'est de les soutenir dans la salubrité. C'est de les soutenir dans la nuisance sonore. Et ça, j'allais oublier. La salubrité, bah, sachez, oui. Mais le tapage diurne et nocturne, les religions, les églises, avant d'ouvrir la bouche, Dieu a déjà compris ce que tu vas dire. Est-ce que ça demande vraiment des tambours, est-ce 1000 trompettes? Non. Wanapesa entre dans le cadre de la salubrité. Vous avez suivi quelles sont les heures d'ouverture des bars ou des terrasses. On doit respecter ça. On ne peut pas accepter une chose en même temps son contraire. Nananga ko bongisa mboka ngo biso nyos. Ndenga na zaboy comme soko yoki mutaye soke yaka bangisa mboka yo yaka ko funda. Ou bien tout le monde est comme ça, on a tiré la police, pour kangaye, l'air à l'objet que nani a kobongisa mboko. Zona numéro nae. Ce qu'on a un appareil filmé, comme ça, bokele, boya kinga, moutounion so kofing. Donc, yango wana to lobby, que vraiment la salubrité, c'est pour tout le monde. Et en Ngalema, on doit appliquer la salubrité, puisque Ngalema était salubre. Commune Kitoko, commune Lukum, commune présidentielle. Commune présidentielle maintenant, commune de poubelles. Commune de tapage d'urne nocturne. Non. Donc, et là qu'on a sengi, tous à la bomoko, unissons-nous pour rendre notre commune propre. Unissons-nous si nous aimons vraiment, si nous avons accepté, comme nous avons accepté par le truchement des députés provinciaux, que M. Gentilin Ngobila soit le gouverneur de cette ville. Comme nous les soutenons, eh bien nous sommes obligés de soutenir toute sa vision, vision qui n'est autre que la salubrité, Bopeto na Kinshasa, mais spécialement Bopeto na Ngalema, na Tondibino. Nalo bana shwali le bien na Chiluba. Lingala na lobi. Merci beaucoup. Bamoussous balobi, to lobby français, to lobby lingala, to kendesu na Kikongo, après to ke la choyi liboyete. Merci. Bana Ngalema benu yonso mbote na beno. Est-ce que benu keti kiesa ya kuvana na kuwa makamu muke tuba mpilai awa na vile ya Kinshasa muntu ke mfumu ke Gentilin Ngobila ame tuba kanangeke zola yandi kanangeke zola kuvana ya Kinshasa nge fetele ndima mintiku ya yandi amepesa parmi mintiku ya yandi amepesa ya ntete yenkenki Bompeto mvindu ve betu katula mvindu na babalabala nyonso betu bika kubula bangoma yina ya nene ku déranger bantu kelala ku déranger tala à l'hôpital kel
Alors bime yina yonso ngobi ame tout bande Kinshasa fete le vanda mutini yo vandaka. Mais na kata Kinshasa yina betu bantu Ngaliema betu bande betu tabasika premier mpidi na ve na 24 communes Ngaliema fete le basika premier yoko buna ve mumetonda beni moyo wenu betu abwe. Merci, merci Kiwano. Bande konanga. Omonto abana membre bana kisase, meto bosa na te batu na biso bazo landa biso kuna. Ata mbote ya pamba na pese sika ba parana nga mususu ba uta. Habari! Habari! Aksanti. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ngala président jeunesse. Nazako interpellé jeunesse Ngaliema Mubimba. Et sengeli jeunesse a sa conscience. Aebake vi na biso ezako appartenir na kati ya commune Ngaliema. Soki toko za conscience te ya koebana ko tia propriété liboso ya bandaku na biso nzinga nzingo to vandi toyebake lobi tokoya ko tombe lokola bandeko na biso bakomi na Beni baza na premier Ebola baza na premier choléra baza na épidémie ebele o ezouta na kati ya salité. Donc jeunesse tozwa conscience mboka eza ya biso ezate président Félix ndaro okombola libosa porte na yo ni Jean-Philippe Ngobila le gouverneur ezaka biso moko tozwa conscience ndengo lati elamba kitoko oza propre cha propriété place au vendi ndeko za la malamu ebele akolobeza te musala lelo to lancer na commune Ngaliema to lancer travaux na DGC to lobi ba place tikali mutu na mutu azwa conscience to sala musala polobi Ngaliema ta robi ya sika. Vraiment on a zai nango ya muke ya ko interpeller jeunesse yango wana anisike salubrité suki awate talaka DGC kende sango eza boyete to bandi awati équipe wa moniti Gilf balongwe Gilf bakomi météo so to longwe météo to komi maternité ipeni badiading commune na biso ezaka na 224 km². Eza na ba commune mususu bakota ke pa na biso 120 fois. 120 fois. Yango wana eza très nécessaire. Tokokota tourisme, tokokota pompage. Mais tokosala nini na ndenge ya politique ya musala. Toko importer batu te. Soki toke kosala na météo. Bato ba supervisaka météo bazali tozui les 10 ou 15 bana météo basali. Quand nous serons à l'UPN, on prend bana na biso bazana l'UPN basali. L'air de kene na Sakomi na Kaluka, on va prendre aussi bana Kaluka basali, comme ça chacun de nous s'approprie ya kati ya salongo wana, na kati ya quartier. Bango bako kende. Est-ce que tous les jours ils seront là? Non. Nous qui sommes ici, nous devons pérenniser. Le bazo timula bafoulu, bazo kire caniveau, mais la suite, il faut chacun de nous à veiller, peut-être avec une permanence de 2 personnes. Boyebi ke kotimola, ces grands efforts, ça demande qu'on lui a de kanga. Alors, qu'on lui a vu les moyens que nous avons, on ne sait pas maintenir battu du 1er au 30 na site moko. C'est comme ça la politique. Au fur et à mesure qu'on arrive à l'UPN, qu'on arrive à pompage, il y aura un petit discours, il y a un rappel à l'ordre et comment les gens doivent s'impliquer. Le président des jeunes, Yangalé Mazal, a consangissé va près des jeunes. Maman paye, il n'est pas dit que salubrité car il y a papa. Ils vont aussi s'impliquer de façon que la salubrité, que ce ne soit pas pour une seule personne, mais que ce soit pour 1 million d'habitants, Yangalé. C'est ce que je voulais ajouter. Nous avons au moins 32 artères. 32 et ce n'est pas facile. Alors, réussite, c'est pour tout le monde.
eza fierté ya biso moko ndenge ezalaka ovanda na commune boye soko bimi ministre toujours na Ngalem. Soyez fiers, bato muso baya kosalela biso te, toi na concurrence, quelle est la commune qui sera la plus propre. Merci beaucoup. Tozo lobaka conscience na biso ezonga. Ba jeune, ba maman, ba papa, toza la conscience ya ko garder propriété ya mboka na biso. Ko garder propriété ya commune na biso. To linga commune na biso puisque eza commune parmi les 24, elle est l'excellente et puis commune wana excellence ya commune Ngaliema emonana na biso. Biso nde to ko sala ke excellence propriété commune wana ezala na biso. To ko sala biso ba maman nde tozalaka na makambo ya kosala bapondu babiteku teko koboka na balabala commune Ngaliema eyebaka eloko wana te. Toza na ba service ya bopeto. Toza na service ya bopeto chaque lopango commune bakobanda koleka na chaque lopango chaque fin du mois ko récupérer ba salité na babalabala to ko instaurer système ya salongo chaque samedi bito to kobanda koleka batu ya oyo baza charger pembeni na esiko to saleli misala bakobanda kozala. Alors il faut biso nyonso totelema po salité oyo ezopesa maladie na biso nyonso. Ba maman tobombaka mbongo lisusu te, ba papa tobombaka mbongo te à cause ya salité tozolia likolo fulu. Sikoyo comme tokomi na maladie ya Ebola ezaka kapona salité maladie ya main sale to sokolaka maboko na biso. Il faut tozalaka na mai na savon à chaque fois que tozobima na babus partout po tozala propre. Commune eza commune exemplaire, eza commune ya bakonzi. On lit un
à la fois je ne peux pas prendre. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.